Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Tozana orphelinat Vida. Ouais, Bessika, pour rendre ma visite. Ma belle est police ou vous là? Papa, c'est Mindondo qui t'a négé à Kuna. Azanel Bandaga. Simba, t'es à Bandaga. Ma belle est poli et ça dit que est comme au patiné place wana. Tout ça awa na orphelinat Vida. Les annonces. Voilà. Voilà, les enfants sont là. Il y a notre sœur Viviane qui nous a accompagnés. Cette artiste et comédienne Viviane qui nous a accompagnés. On va Jiba Naomi là, ça va vraiment bien. Au polité. Ah. Qu'est-ce que vous filmez là? Awa toana Kisensu, orphelinat Vida na Kisensu. Bano bakotele bango quelques jours passés. Moi difficulté ta ma télé qui tiba na ba aussi on te peut merci pas strong, papa strong. Merci na maman. Merci pasteur de la foi. Merci. Bana ba aussi pe bazu ma télé sont abonnés. Bien que ça mukie mais je sais que les aider kaka isonga. So monsieur monani ekoya lisusu. Et ça bientôt pena Viviane ouais. Merci pasteur de la foi na sepel mingi na compagnie ka Arabi. Na hôtel AP. Esika bilo rabane salinga besenga plaisir na sepeli. Moni bana. Na moni bana bana pe ba sepeli donc esengo ya makasi awa. Mutu na oya ye. Ouais. Tala ndenge bana ba sepeli ça bien. Pensez aux orphelins et aux veuves, la religion pure s'entache devant Dieu notre Père. Jacques chapitre 1er verset 27. Bana bango ba osepela et ali pamboli. Merci na bande ko basala geste la kitoko boye. Merci et papa na biso chic. Ba bisik ne makam. Chic mukadi makam. Merci na orphelinat Vida. Toza Kisensu, bana Kisensu, ebi Kisensu bien. Non ebi ko expliquer ko te. Papa ko expliquer. Ko expliquer ko ta caméra. Toza na Kisensu. Na
quartier Régie des Eaux, na balabala Kinzola, numéro 49, kunande orphelinat Vida place Ezali. To sepeli na geste na kisenso so yebu oleki commune okoleka commune te ka na 3e dodan wana na 3e dodan okoti soki outi na matete okoti na droite après 5e ou 6e parcelle yango wana nde orphelinat Vida eza wana. Merci, je pense que vous comprenez de place, on est à place au Bungate. Merci maman Mili. Merci maman Mili, merci na bandeko nyonso bakanisa na orphelin. Merci vraiment maman Mili, merci na Viviane, merci na bana. Je pense que va sepeli so sali bobo msinzambe kitoko makasi. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà, les enfants sont là. Damnao yaye. Suka. Salut, bien fort. Jansi attends. Bah comment on va Christian. Christian. Ça va? Merdi. Ça va bien? Victor. Victoire. Victor. Archini. Archini comment kitoko hein? Junior. Promesse. Voilà. Yona. Bene. Comment va t'amener là? Jassi, on est timide, hein? On va le militaire. Maman. Silence. Merci. Tu as un orphelinat Vida na Kisenso. Merci papa Strong, merci papa de la foi, merci papa Fiston, Bassende FB International, merci Kilongo TV. En tout cas, espèce bon, on a vu ça Fokolona. Et c'est le cas là, c'est mieux que nous avons talaka bana ba mama bazo kunisa que non vraiment nzamba zolokum. En tout cas, ils appellent ndengwana. Vraiment en tout cas, EPC c'est mingi et c'est ngeza partout de ce pays. Merci. OK. Moi papa pas un baksa. Merci papa. Papa na Seigneur en tout cas grand merci pour na nyoso go sali. Félicitations pour na vision. En tout cas na sudo wana. Merci beaucoup. En tout cas, dans ce pays, parce que dans mon pays, des œuvres, les qui n'ont pas besoin de ça, de la foi. Vraiment, en tout cas, dans ce pays, vraiment pour nous, ça public na bango na barbara moko mapika 42. Il y a bango na mapika 45. Nga public na bango na en tout cas, dans ce pays, na acte les qui n'ont pas sali. Merci. Merci beaucoup. Topesi merci papa Strong. Topesi merci ma bande ko nyonso bakanisa graba orphelin. To yaki en orphelinat Vida na Kisesu. So ngo sa geste ko hésiter te, ko contacter se orienter au comment pe au moni orphelin. Ko sali yango kitoko mingi. Merci. Bazola la oyo. OK. Bah aussi ça va, oh quand même ça va. Bien que ça mouké, mais je pense que ça va aider. Si monsieur c'est mon nana, il go sur moi. Le matin là, vas aller là, moi na, oh mon nani et ça lit bien. Christelle. Allô? 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 Ule uti kobeta ekima etondia ezobima malembe bofanda awa parcelle bana bazofanda yango kimia vumezali nzambe bazosunga. Je sais que batangaka mwa badifficulté eza, mais du moins nzambe bazosunga. On a fait ces gestes, nous allons encore revenir très prochainement pour un autre geste. Je pense que ça fera du bien.
En tout cas, merci beaucoup à Just Sali. En tout cas, peut-être que vous êtes zone et belé. Le petit papa Strong. Papa Strong. Oui. Papa, en tout cas, un grand merci avec tout cœur. Nous avons besoin de Pambola Fungola Lola. Pambola Ko ya ola na kwa chano. Na bani tong bano ba ola la migonyo so. Maloba nzamba akosa quelque chose na bomo ina. Na banjo ozanga te geste osali ya bano balala na banzi eloko ekovanda des années na ofelina. Iba ke makambo na yo pe nzamba okanisa na geste osali. En tout cas, merci beaucoup na geste osali mingi. Merci. Bon ba yanga na ki to les gambas matoya sur hôtel à Bino, hein? Ay botika malamu, au revoir. Biso toza lokola bangote, 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 biso toza lokola bangote. Kilongwe, kilongo, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo TV kilongo, ka teatre oya malonga, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo, bemission pe kitoko. Ndeko mwasi ndeko mobali yoka soki olingi oyeba nini ezoleka na Congo ton Afrika mobimba tala se kilongo chaque jour information ya sika eza kokota et pour ne rien rater ndeko abonnez-vous massivement décrochez la cloche de notification. Biso toza lokola bangote, 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 biso toza lokola bangote. Kilongwe, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo TV kilongo, ka teatre oya malonga, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo, bemission pe kitoko. Fisa kelele, Angel kelele, matondo mingi na rabi mavinga. Pasteur Kossi le missionnaire, Cyril Arsène Moudabi, Ariana Chesco, Trésor Tsingi Capitao, FP International, Nathan Kifuta Choco Mambisia Mai. Biso toza lokola bangote, 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 biso toza lokola bangote. Kilongwe, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo TV kilongo, ka teatre oya malonga, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo, bemission pe kitoko. Ndeko mwasi ndeko mobali yoka soki olingi oyeba nini ezoleka na Congo ton Afrika mobimba tala se kilongo chaque jour information ya sika eza kokota et pour ne rien rater ndeko abonnez-vous massivement décrochez la cloche de notification. Biso toza lokola bangote, 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 biso toza lokola bangote. Kilongwe, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo TV kilongo, ka teatre oya malonga, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo, bemission pe kitoko. Fisa kelele, Angel kelele, matondo mingi na rabi mavinga. Pasteur Kossi le missionnaire, Cyril Arsène Moudabi, Ariana Chesco, Trésor Tsingi Capitao, FP International, Nathan Kifuta Choco Mambisia Mai. Biso toza lokola bangote, 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 biso toza lokola bangote. Kilongwe, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo TV kilongo, ka teatre oya malonga, kilongo TV kilongo, kilongwe, kilongo, bemission pe kitoko.
ndeko mwasi ndeko mobali yoka soki olingi oyeba nini ezoleka na Congo ton Afrika mobimba tala se kilongo chaque jour information ya sika eza kokota et pour ne rien rater ndeko abonnez-vous massivement décrochez la cloche de notification biso toza lokola bangote 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 mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Sors vite. Sors la bidona. Keto kamai. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale 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 ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawe esili na mitema ya
bato na mokili mpona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poigne eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolela motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokongo nani akokonsolenga na douleur oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na mokili kozanga baboti na mokili yango ndelikama matondi na bino mpo botikelanga kombo ya yesu masiya nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga.